Mutamutanga na conception na ndenga monela makam. Mais nga pour nga o asali c'est le grandeur, la grandeur d'esprit. Au fur et à sali. Ouais, la grandeur d'esprit. Aleki au-dessus ya ba polémique au-dessus ya maramutu. Ozo mona pas l'axe que on dirait bomeli bandeko ba ko finga bango kope. Ba tout. So ba ko mona pe makambu bongo même fali pe so ko mona nde moni et ozabi redoser polémique qui peut. C'est ozabi ozalate. Bon fallait gazal. Yé pas ça. Yé papa na eti. Abo papa na ezevouer est-ce que yo ko ça eloko munena Kaleba yati marami ozoloba. Nga président Caleb na profité pe na PC merci. Tant on a bêta qui premier spectacle na poto président Caleb a somba billet spécialement président bienvenue tout Keba na Caleb na maman na PC mère bambote a somba billet pour aya ko assister nga. Oui, parce que toza en bon terme. Bio à travers. Parce que toza en bon terme. Bango mbale pe moka bomeli mutu. Na bikasi na Bercy otokendagi na yo awa. Ya cheta. De la forêt Zalaki. Tozala na on a ING PDG. Wera Zalaki. Wera dirait Paris la Défense Arena. Nan. Wera. Ah! Papa, oyebi na otika na. Te ba ko bongisa. Bosko yo kasi bango mbale ba bongisa singani. Faut facha. Biso souci na biso zaraba zala bien mais toyebi ke Dieu, so ba bengisi a oyambang. Ah, ilo ni la soya mpo anu wa yambang. Mike. C'est deux fois. Ba invité deux fois. Ba invité deux fois na ba concert en plus ngana lubango le parti le plus chaud il y a concert il y a Ferrego là, il a parti à Célé. Je l'ai dit pour en tant que ngapi, en tant que fanatique. Les partis les plus aimés tant à Kotibu. Koko mais mko siko batu abinde une sorte de bois quand moi azo kanga maka babio ngongo na e Jamaïque au bois ko leka e siko batu musu bazo kanto whisky o nini tout ça na habité mige au PCP conseil quoi ba invitation pe comme mige biso tout muta ko sauter so yé na groupe mo bokuti hiérarchie ezali so yé na musique na théâtre ba otindo lipa obo ba komba 2 minutes ba pesa 2 minutes kombo point 2 minutes à côté groupe sans souci sika Blaza et Moutounio so batinde ka 2 minutes sombela nguba akebo aumela ata sala ka 2 minutes donc au moins na journée moko Oscar atinda e mabe ser nanga Omega la grande atinda 2 minutes kwanga mabe Sarah Moussao na Allemagne atinda esko 2 minutes so tinde ka beta ka 2 minutes pa yelio donc ezalaka nango do bango tunde bazana pela msusu mso avanda boyo azupe kiti apesipe watangunda. Mais na télévision mige muta ondimelo wana zate ba na oloba na o tu ba yana sima na ye ba ondimala bango te c'est tout à fait logique mais toi bango esalama même tout monde na ba équipe nationale au monde déjà PDG histoire nga jour ba okunda maman eboya je pense so na biso na lala 4 heures je plairais comme pas possible biso toza ba fruit ya ba maman vous comprenez toza ba fruit ya ba maman. N'attends histoire où banda qui je suis désolé tout le monde à la télévision on a moni flamme et bandi na famille na vu vidéo na tindeli kulutu abivé marambo ezani makambu vient na répondant et baisanga mbamo aujourd'hui vidéo tant makambu bandi moi ta début tant bandi que ba guerre famille na tindeli vidéo azaki o tindeli vidéo nini c'est azaki bon Nandenga Fote Mige, c'est les gens qui sont venus juste après nous. Mais Mige na kosote nga vraiment ils a difficile. So na yebisio que Mige na talata épisode moko plein au ser Michwa Sala na okosa o Mige. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt effectivement. Voilà. Personne n'était prêt donc 5 dates d'affilée complètes dont 2 date le samedi, le jour même 14h, 20h45. Donc mission accomplie, c'est historique. Merci à tous, merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okoloba pour la jeter Miadadjour pour la Congolais.
Bon, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours, de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Vous êtes belé, bon à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo. Et la Rabino Vérité en temps réel. Merci. Nous avons un réel plaisir. Les Fantomas, Zolo, après, mon bémoné, États-Unis, tous on est à Paris, na fauteuil jaune, tous des continents. À propos de boulot naïe, voyage États-Unis, les Canadiens, les Américains, les Américains, les pays pour analyser pour la actualité. Merci pour la confiance, la considération. Au Salabiso, dans la dernière virage, sur le micro, que le VJ Sarnio Kalongo, le 24 avril, et ça vendredi. Concert, et ça lobby vendredi. Donc, bandeko botalabiso vendredi, et ça lelo vendredi. Bandeko botalabiso lelo, et ça lobby vendredi. Donc, rendez-vous à l'heure, oui, à l'heure, tout ça, plaisir, na, les vieux bombas, les VJ Sarnio Kalongo. Bandeko va jouer à place, et ça, na, nouveau jouer à place. Et puis, billet physique était comme sur place pour la bandeko, va coquer au sommet linte, beaucoup sommet physique, vous à place, s'il vous plaît. Avec, JDT Moulopo, rendez-vous, les 13 juin à nouveau casino de Paris. Nous bandeko, nous va jouer à billet, vous à billet. Bon, tout, Rumba Love avec Jackie, JDT Moulopo. Rendez-vous les 21 juin avec, Patouziana, Victoria, Nyos, Motala Rabiso, Bolon, Rabiso, c'est net moment. Rendez-vous avec Patouziana, le 21 juin. S'il vous plaît, bandeko, chez Ikote, donc on a eu de billets sur place, je pense. Ok, bon, vous allez connecter, bon, vous allez brancher tout pour vous allez bien. Et puis, Inosbi, Molodo, il leader le 31 octobre 2026, na Arena Grand Paris. Pour la première fois, la grande porte, Inosbi, Molodo, il leader, n'a pas griffe naïe, donc, bandeko no va jouer à place, Thibaut joue à place, topé sa force de musique urbaine avec Molodo et leader Inosbi, Monamboka. After Izamoko, Salem Service. Après les 24, After Izamoko, il y a Salem Service. Surtout, après nous, les Alelo, nous, les Alobi. Donc, il y a After, il y a Salem Service. After bien organisé, concert rébête à live. Donc, vous jouez à place, Tabilo Boyawana, et on a bien, on a la fête avec Salem Service, l'espace mosaïque, bonjour à la place de nous. Président Hans Luzolo, bonjour. PDG Migenima, bonjour, frère. Bonne santé. Ouais, quand de on a tout doucement par la grâce de Dieu, on est là. Après États-Unis, tout le monde ouais, ça va très bien. De Bruxelles, Boston, Maine, Boston, Chicago, Bruxelles, tout est qui très bien. Vous savez combien de jours aux États-Unis? 4 jours. Ah, ok. Ouais, c'est là 4 jours. Et ça y est pour l'année? On a ma production, bateau, aux États-Unis, on a un frère, Nabiso Moro, Azaki artiste, dans groupe, il y a Saï, il y a président Fiston Saï, libanais, Atika Gibiso en Novan, aux États-Unis. Alors,
batu ya men ba organiser qui événement na pour nous rendre hommage. Ah kufa abelaki. Abelaki. Ouais, il était souffrant. Abelaki ba organiser qui événement na pour nous rendre hommage on ba bengse ba artiste. Donc ba master naé, ba frère naé, ba congolais communauté. Ba communauté congolaise za. Parce que atika théâtre je pense. Non, ça fait à commencer à vivre na mususu akende kutu na ba Angola, ake ba Brésil après à se retrouver na men, azaye na bana na épreuve année na ngenda la moisi na mama bijou. Na bana avant même spectacle nanga le même samedi on a gagné tout ça qui bon na ba bengse ba artiste au bazara kuna poto kobo sanate to on a une grande communauté et y a ba artiste comédien ba kuma na nini kuna États-Unis mutu nanga lianza zara kuna Shikita Kongolo Tatu Mutombo Anthony tout ça qui na bango donc eloko nga kendele maisaki pour nous rendre hommage tout ça là en 2 jours de zalaki samedi dimanche. En même temps, les mêmes samedi, on attend que tout ça la côté Moussoussou. Côté Opé Moussoussou, Vukulu, tu n'as la dinzo, on m'a c'est sauvé pas un spectacle les mêmes jours. On est là qui Patrick Bion, Moutunabiso Moussous pas à Rakuna, Babengisa qui n'a là qui, Babengisa n'est pas très ongian ou jeune, vraiment beaucoup de respect, à respecter, à honorer, Maramna Kende Lende, en entourant tout ça là en 2 jours. Samedi, dimanche, tous les jours, Batoubaye, donc il est vraiment très bien. Donc, il y a le 18, le 19, on a Siliciango, Mbalamoro, na zone nanga Bruxelles. Mais il na cadre de tout rendre hommage, mais, je profite pour cette occasion d'appeler ça, merci na banamen. Je t'apprends, petit nanga bola, tant en obété langa bola zazama tembe, na psi salam, na choisi, na bossani pété, na pessimbo tebe, na Josué, 243 à charisme. Si abu Josué soit na pesu batam, ba bananga ke migi, taka matanga ya mutu. Ba comme na ba 70 000 $. Il y a cotisation? Banda na botama. Na yoka. Matanga ya mutu, ba comme na ba 70 000 ka ya ba cotisation. Na no mono lwa ba ventir, mais ton nga mona comme na men. Na yo comprendre que migi, s'il y a des communautés congolaises, ils ont la solidarité, ils ont l'art, ba yebi ko yamba ba artiste, men, Portland, men, il va faire partir. Bana tuya ba Houston, ba nini migi ba na solidarité moko moi-même accueil on a zui na men na tambola na monde entier mais on a zui kune le kelinga migi comment ça fait-il ok na yumo yebi a tuzaka na ba maître bolanda na ba maître obeto matolo mais on a moko komi na men maître azo benga yo nde ni tindela ka chap ba champion livre ka chap ya le roi banque banque ozo mbongo sur place maman ba tindeli au monde champion livre azo benga ngatuna mutu na pati veka direct omuna ke batu baza on lo wana o ezaka na Luanda kala po ba président Fiston Saïs ba président Mimi Igor 2 minutes ba di shaba baton ba kendara Angola si wana na ba buibui ba masamso shiko pulu la kenda mbongo nde ba ndo kabila ba onsko kuneza bon na men ozomuna ke soko sala événement na yo batu ba oyamba yo avec beaucoup d'honneur. Je dis merci à Miguel Dangote okonza mboka amba biso na parler moni na ye na valise mo blamba selio na uti na ngomen passer la ba clip banda zo sa ba clip kaka na mannequin burom tatindela ki ba eto les jeunes millionnaires omuna ke ba Seven wa Manakio donner biso chef Seven wa Manakio chef d'entreprise azo ya boye na tala liboki ya mbongo asisi ngo na nzoto na kobosa na te les dinosaures migi kanga kombo na migi na sengyo pardon te mige nga na sengi yo pardon. Mige, omoni ne ginosho azuli papa. Guilain. Guilain. Ata mukeni. Azuli Moskino. Guilain nda azuli papa. Na sengi yo kobosa na Edika Minate. Te mige, omoni lo ba aventure kobosa na Edika Minate. Yeba bosa na ngai. Les dinosaures. Te fo banande siko bandi bulo. Te me Edika Dima. Kamina. Edika Mina. Les dinosaures. Edika Mina. Les dinosaures. Atambo c'est 20 000 c'est 20 000 autamana 80 000 tuna venanga fondation Ibrahim. Ouais, États-Unis bokanga ite. Te kuna tuna c'est le biso kuna qui para na ngote franchement bana Portland men to ma minute na migi pona pesa bino merci à trop yo mon pe mutu na obi azara kuna Miguel Dangote mokonza mboka jour okene men do comprendre Fox na amba biso na présidence. Ouais, so comme amoni azo filmer ndingo zolia Miguel Dangote ko to na marambe ba trésor katuka to alagi chez wana donc ezaki vraiment franchement je vous dis merci à travers cette émission na bagi so na ye na remercier Portland vraiment na mona pe marambo na robo sanate tant na kendaka na Kentucky na vina nga Dino Ngenzi les privilégiés ba Soleil garçon de la ville donc
ba tout ya kenta qui peut ba yamba nga kitoko mais na nenga cash couche mais neza dikolo PDG blaguité très bien mais les gars ndeni po batwa bingisa na non ba ndeko musuba congolais baza pe belé na ba Chine na ba Dubai na ba Japon ba Hollande biso c'est net ba Italie et passera ndeni po anslozola ya na organisation ya barbecue anniversaire mariage déjà nga na facilita bango tâche pour na bato bazana bezo ba bingisa nga partout dans le monde entier nga naza exempté na visa facilité yango wana de aposo muto bengisa nga po bato pe ba merci na question na mi vraiment je suis très content tout na ngo muto to za besoin bengisa nga ba ke nga naza exempté na visa nazo déjà visa te donc naza na facilité okende partout donc yo kosombela nga billet na nga ofuti nga caché na nga donc sombela nga billet na nga ya aller retour donc on a prend ma visa ton passeport nazo visa te oui OK donc na prend ma visa te nazo visa te donc sombela nga billet na nga aller retour ozwi nga na aéroport au déposer nga na aéroport na jour na nga retour ou assurer ba déplacement na nga pendant ce jour na nga no pesi nga na caché na nga c'est tout bon on peut ça là kasi on a l'obit na hôtel na nga na non mara mutu soko o chango ma carré o mona nga na ozala wana ozomona donc to mutu tout po o mbat muso zo bango mitu lem série na zara osala lo mo na Naomi Silumba et puis na mona ki na Portland na pesi merci bien na Bousanité na pesi pe Florence qui sala l'américaine na robo santé Lucia Lusanda na pesi ba mote mutu na ananga bengisa nga migi astana loko moko week-end prochain moi ande to vandi le week-end prochain à l'époque on a non détenir non passeport na biso ya mboka ezaki moi mobulu Naomi Silumba mais lelo suke koma so ezaka ma tant otindeli nga mbongo na nga na zu caché na nga pour na zoaka déjà 80% yo ebiga ba congolais ba respect ba engagement za mingi te tuninga de 80% na zu yango après na 20% na zonga vana matasen mais avec trésor ngangu a marqué ngai très bien Anslouzolo oza premier comédien ou afongola il porte na masolo ya ba comédien na poto surtout makambo etali bongo ba événement auto ba spectacle na kata poto na ba salle mythique na kata France donc on dirait n'invite soko pemi bien bato bondo travailler na bango boyokani sou bien te pour évoluer pour avancer par rapport à ba salle musu ba pe na posa Anslouzolo félicitations encore une fois de plus na pe sur plusieurs fois parce que wa mutali boso ozaki retour à ba concert ezongi na poto Anslouzolo pe a cheris kacheli baya chance ezali po bato bayaki na théâtre de gymnastique Maribel en plus nga kombo na théâtre de gymnastique Maribel na kanga ngo na concert na voilà poto zara na parce que poto ba komba poto po vanda na mutu non eza poto za eza po na sala promotion na promotion ya mo na arrêter na komo na robosa na ngote mais so mutu oti pe bled bien mais c'est le bango bien le bango dit donc c'est grâce à toi na kanga théâtre de gymnastique Maribel oyo fongola yi porte monene pour na ba comédien mais on dirait pemi on dirait n'habiter aux visionner nini aux visionner salle nini olmo ki na ba arena to ezaka ozu tana novanda pour le coach à date nige moni na naza artiste ne se produit pas toute seule OK na place où on a lelo nazali je vois très mal na bimsa mbongo na na ke futa na salle mo pour na beta show donc artiste faut azala produit je dis merci à Franco TH6 na mais c'est Franco na équipe na équipe merci trop il y a trop WMA production nga soki muta moni ki nga betisa nga na n'importe quelle salle nazali nige je t'apprends que j'ai fait des spectacles tinamo ya lelo mais za nga moko te peut-être ezala ya bato nazali na Cirque Royal na Belgique et tonda ya danger maramba mindele maramu tututu na sala ba spectacle belé mais nga soki ba bengisi nga ba pesi nga caché na nga na roya na nga mais jusque là nanu mutu moko te si il y avait de contrat ou yaki na table to étudier qu'on équipe na ngeza na kin parce que robo sanaté j'ai Patrick Ngambe comme coordonnateur na PCMbo TV na Grâce Ndimbu naza na Kalouji ministre Rankin naza na Dada Kanda naza na Niki Kumbu naza bongo na Sinclair Poutine petit frère propre Sinclair naza na CG Oxy to travailler na bango oxygène mbao donc so contraire il faut to étudier on tozaki na cop mo ya Belgique il fallait ba artiste mi gapi singa lelo oyeba à chaque fois so ba contacter nga pour na salle événement na poto na senga na producteur asunganga na mema ba artiste baya na bango awa misusu ezala so spona nini te yo za humoriste po anika il faut batubaya mais na linga quand même to sunga pe bandeko pe baya eza parmi ba condition na nga na pesaka nazali na cop mo na Bruxelles na Henri masa na biso Henri HM production lotanga na yebisa ki vraiment nga soki bonbo betanga quelque part so eza ya nga moko bo sunga pe bandeko bazwa visa baya
tozalaki kobunda mais ba close mais ezalaki bien te. Donc jusque là na apprendre que mige nga naza nanga je suis open. Mutu nyonso ana besoin nanga so respecter ka ba condition nanga. Nga na yo sala boulot mais nga na opesa ta 100 francs. Et donc au sali maramutu au solo li ba presse maramutu moninde monsieur Francois Salaki. Là moi je fais na sali boulot nanga. Donc so moni nga lem sous prochaine date yina noté c'est que ça bon mais tout ça na date. Quand même ils a en Europe te na souhaité que ça là non à Bruxelles mais ça te ils ce qu'on a Kinshasa. Ah ils ont déjà confirmé ils ont déjà tout. Déjà maramutu na profité pas à travers l'émission so pesa parmi biloko na ngai na to lobela le 11 juin batu nyonso bana Kinshasa ba retenir on a bi kotala manakin le 11 juin à partir il y a 18h en Sluzolo na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa et vous allez maman na spectacle déjà centre Wallonie Bruxelles ba pesinga toute une journée na moina nuto banana tongo na loko na atelier ya na profiter na bengsa tous les jeunes ba comédiens ou ba bandisika au bandi théâtre si qu'on a besoin de partager ba expérience ba ans de tout ça na ko inviter ba phénomène sobe na ko inviter ba vina nga rock bokabela bodo ba vina nga makaya ba papa masumu ba phénomène donc ba président Fiston sai tozana ba jeune tout au baza ba nouveau ba esika na musala to pesa ba ngba expérience na biso to vivre wana oza la journée mobimba parmi ba o ba roya o ya ko sepelisa biso jour wana yende ce qu'on a 18h na spectacle na ozane na scène donc na lancer pe na ba jeune tout oza jeune artiste comédien ozo ko bouler oko ma grand to kutana le 18 wana ozala devant yo na ba grand nyos ba masana nga brifi la merveille ba Ginola ba Batista na bengsi ba grand tout ba rozala wana po ba te ya ba jeune bazo ya sika bala kisa bango ndeni ni biso to sali poto ko ma place to zali lelo après to sélectionner même ba jeune ba petit nanga tout na mona na ba TikTok po bazaka ba TikToker mais lelo ba komi ko koma na gu yo sala imo na bengsi bango eza gratuit atelier wana donc à partir déjà tongo to zana centre Wallonie pour partager vraiment expérience wana mba pendant beaucoup des heures na mindele pe ba ozala wana on ne sait jamais talent au peut to mona c'est bon lobi pour un temps to ya spectacle na poto botoé na épée donc ba jeune maba donc je pense na opé ça numéro Patrick Nasuka bato tout bana besoin ba kota contact na biso ba jeune wana ba s'enregistrer déjà ou tous avons na besoin na bango mais le 11 wana il y a un certain jeudi spectacle za na Kinshasa na bengisi ba famille papa maman bana baya spectacle déjà et vous a la sur invitation on a déjà informé ba tu as tere mutu ko bomi tungisa noté fona futa bo fona ezala sur invitation on va mettre un numéro de contact mutu nyonso on a besoin de participer en comme la biso to tinda ba invitation parce que ezana compte kaka on ezana compte que to linga to te ya bato to te ya pe ba jeune ba oya na boulot lelo ba mona ba chemin au biso to parcourir pour to comme place to zali après yango peut-être to zonga bo très bien bon actualité zo obligé biso to lobelango nabi keza kulutu na yo ya musala obosali na epeta mulaya otubungisa mama na ye mbali yo sombo na pesi ba courage ebele pesa olanda biso à ce moment tomoni na babilili tomoni na bilili ndenge babengani mama mbali yo sombo na matanga ya mama na ye esali vraiment pasi batu mususu basepeli te na acte au famille na ye moko esali batu musu ba encourager ngo il fallait kaka ba benga na ye parce que afingaki mama na ye a dénigraki mama na ye atetaki mama na ye ndoki na ba audio et circulaki na ba TV bino boza ba éducateur ya masse bon na habité quand ba benga no ba éducateur ya masse boza na bo pesa biso éducation oui c'est ne to ko vivre ne to ko tambola na se ya mokilo à part de ba pasteur ba terre biso ko vivre. Mais comment on a audio maman mbali yo sombo na nyonso aloba pona maman na ye akufi et puis a eu audace ya koyena la police pour protéger famille na et permettre même à kota akati ya matanga ko assister na enterrement ya maman na ye ozo analyser nini lokola comédien déjà PDG histoire nga jour ba okunda maman eboya je pense so na biso na lala 4 heures je plairais comme pas possible biso toza ba fruit ya ba maman vous comprenez toza ba fruit ya ba maman ngata mon histoire o ebanda ki je suis désolé tout le monde na télévision on a moni flamme ebandi na famille na vu vidéo na tindeli kulutu abive makambo ezani makambo vie na nga répondant ba isanga mbamo
J'ai vidéo. Tant makambe bandi. Moi, t'as début tant bandi qui ba guerre, famille. Na tindele vidéo. Azaki. Tu sais que vidéo ni c'est. Azaki nièce naïmo azo s'acharner contre eux au sundo la mère tout. Je lui ai envoyé la vidéo. Ok. En vidéo on nièce ça na maman. Voilà na maman. Ah ouais, très choquant. Donc il était clair nanga donc azena ba propos na rolo ba na télévision parce que c'est confidentiel. Azaki vraiment très catégorique. Donc maram tout ba l'hôpital il était dans nazo qui position na de toutes les façons congolais nyo soit dans le monde entier ayoki ba voice na ye ndenga lobi que maman na azaki donc tout ça oui. Voilà donc akumunaka donc voilà ba voice ça partout na ba réseaux sociaux za te ngande na yoko te ngape na rapide biso stoyo ka za makambo ezana to tunu yango parce que ça na raison ayoko confirmer ba propos na été boye moko déjà lobaki ngape c'était pareil mambo ben je pouvais pas entrer dans ba détail et le salinga pas si tant na moni événement leki na matanga parce que na moni no yandi mosi c'est parmi ses proches afuka makazo bondela boluka bosolo la en famille. Mais après on a moni mambeleki na matanga migi na bisao, c'était grave. Je pense moi c'était pour la toute première fois na mona matanga bakiti bukani master nanga briefia za wana bi papa na zongi na ndaku na solo ya masuba donc mutasubi ba bwakela bona masuba ah non briefi toi Hubert oui totally na vidéo mo ba betie kiti ah ouais abidon ayako yeba keza kiti tanga komi na ndaku ndatali vidéo akaka elo mo boum na mutu ozomona donc azai na téléphone donc c'était eza ba image en retard là par là na rogoloba mvemba loza vient na ngalem na rogo s'adresser na télévision mais en général c'est que je peux dire na batunion surtout ça la réforme et on lave ba linge sale en famille c'est très important aujourd'hui ça nous fait trop mal tout le monde que le linge sale se lave sur les réseaux sociaux et na mama mususu migeza vite fait to revendre pe na famille lo mo rebimi ato solo li to bongisi mige les mamans sont très chères pour Nabiso. Nga moningane na vandi boemigi ma réussite je les dois à ma mère parce que c'est une source d'inspiration pour Nanga. C'est une source de bénédiction pour Nanga. Yango moninga na pesa maman nanga esengo au moins na pesa maman na. Et puis je me suis trouvé tali solo. Masa nanga ya quoi faire na genoti Emmanuel hier bakate suki. Gelor na pesi pe mbote bele gelor nzuzi na pesi pe papa grâce ba mbote be na mutu nanga matu ba salam na salon franc. Abi ans asali keke moi na pala au sala abi ans basi ba souffraka abi pourquoi abi bikenga na kenda bulo na lamuki na tongo na vandi na otala mage mais fala mukande musalo nga na ndo sati fala mukati kabana alamba asala bo les femmes mige moi chaza être moko certes moi sinde baba la femme aza fragile faut cajoler moi ça être mon faible il faut tout ça ba maman na biso ba respect bien mige ngane na vandi bo maman abotinga komoni Agnès Katembo Franck les 31 akokisaki 73 ans né na vandi bo so mutu moko lala la muki tonga mona lali na ndoto na moni mato pasteur mo abimeli ngabi ans maman na onda zana ya zandoki mige na pesa pasteur ana bisi merci na néo informé nga mais maman vana na gindoki no tu restes ma mère je t'aime comme tu es. Parce que ta maman reste ta maman. Pour son maman là, obi a joyeux. Mi gendo gara na mawa mutute to ebi. So maman lobi a oteyo vie. A ozela oko manaba âge mongo boete. Donc je voulais juste dire aux gens, nous devons respecter nos mamans. Ils ont raté les mamans comme cette maman, elle était déjà une mamie, hein, tu vois. T'as la banane nande baleli maman na kola qui déjà na mona mère na ba biloko na makolo. C'était des fois ba vidéo na ça me faisait pleurer na otala. On a ni maman comme na beta to singara na bandeko tout. Tant nzamba sali yo grâce au monde ata maman na azola mukazolala alamu ki pembeni azo bengo na téléphone bo solo la bo pesa ba maman respect les mamans méritent beaucoup mingi ngamonde na vandi boye na bana na boti bango mais je suis nazala présent et mon nazala raté vous comprendre mais maman ba onde mutazo recharge na bango ye mutasara nyo sopo na bango donc bana wana lelo so lobi ba vandi na TV ninga na vandi babi. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on doit à notre maman. Moi, je suis orphelin de père. Depuis. Mais ma mère, elle s'est bâtie pour comme moto nazali. Mère n'a tangi singa classe, son nazana éducation, nazana grâce à maman. Donc, nous devons respecter nos mamans. Image oyo et sali pas si na monde entier. Alors, au kana ro senga. Makamwele ki déjà bongo via Zwatanae. Pourquoi pas lobi ko na famille ba solo là. Le roi les cas qui na réseaux sociaux bah ça la vidéo mo bo na famille bah chama ina c'est parce que est-ce qu'il y a pour ça là
déjà mère azaki vivante à salité moni bino boza éducateur à masse na otolo bango mais na musala na bino eza na bandeko ba osala ngo bien nazo accepter na monara oyo sala razera bien osala ngo poto seka poto j'appelle les sons quand même o bandeko belé ba osala ngo bien ba belle vie ba sila ba osala musala bango bien ils ont éduqué fils mais lelo beaucoup la biso ndeni bana ba ko finga biso ba terme susu ala que biso ndeni ala que bana ndeni ako manquer maman botier respect na ba langage nous beaucoup la biso ndeni ako manquer grand frère kulutu ba mangala et être lelo to komi wapi normalement na ba audio to yoka ki loka ba email loka mikolo ite bo rappeler ba conseil na bité là déjà solution moi ça va plus vite rapide non déjà ba réseau comment okene mbangu en fait réseau ça pour sa qualité et là pour sa message imaginez audio déjà na voix même qui on les a maman bali osombo malobi sur maman na fallait écoute na moment on les a le moment le plus vite rapide ya ovandi saina maman na yeba solo asengi ya kosenga pardon ya kofukama PDG to souhaiter te to encourager te ben erreur comme la batu nyonso parce que même nga pe na za peut-être même na sa kuti okolo ba bebe pour na maman abotio peut-être okotonga be maman abotio pa camarade ba enregistrer mais soke bimi na ba réseau ba maman ba nzambe assez il fallait assez genouer devant maman na yava kufa asenga pardon médiatiquement parlant abengisi bina presse et maman limbisanga ezali msusu na otonga yo ezali msusu na lo baboye ezali msusu boye limbisanga za pona bongo te olongoli maman pe na ba conduire yaki kimia oui combien de noko baleli pona acto maman balio sumbasali mais ce que j'aurais appris ba voice wana oyoki ezaka lo anga na osola na yo mige na tindeli yo. OK. Et yo on a des réseaux sociaux, mais déjà dans le privé, il y avait des problèmes internes. Je t'apprends aujourd'hui, j'étais en communication avec le président Saï. Il est pas lobby nanga babenga naki. Mige, moni biso toza na unité mon corporation na biso. Il y a beaucoup de gens qui makambo e bandaki avant maman kufa bazaki obenga vie. Mais j'étais bien dit na biso que na rolo ba makambo azolo ba na télévision. Mais au moins les gens doivent savoir qu'il était catégorique par rapport à ya ba idée na moto abaki moto changer idée te o eza bongo tikali bon je reste comme ça dans petit coin là je rentre pas dans les détails mais au moins je vais t'informer que les gens l'ont appelé pour lui dire tout bon mamarambo parce que migi quand il y a soki makambo za pour réparer en autre so mutaku febi que comme moi trop tard mais rien n'est trop tard dans la vie ngana oyebisa kulutu na madame na maman mejengola mais ba solo là ba vana na famille ba kende ba bomiloko. Parce que na mige ti lelo ba vidéo na zo yaka na téléphone bi fait bisinga bisoto tala yango na TV bon bazaki sur place il y a même batu ba ndolong la blamba ba otika l'attaque ah non ba on peut sa nuance oui ah ouais ba masa ku ba dino la ba okende dino la na Batista bazena nzela ba obinda na ka malembi ba koma pembeni bata mama bengi bon dino la boya bokyo bokende te ba kuboma bino kuna koti mona ndako babombi ba donc même bisomo artiste c'est tout ça qui mal vie na nini wana bana marambi bana écoutez wana maman na bino voilà c'est notre maman parce que ça maman ya vie na biso c'est directement ça maman ya biso et à son âme ngana osenga na vie kande kita mamonyo sur leki bavana na famille basolola bachabala terre na mona encore plus le mwana ya ndeko ya mbali osumo donc loka abenga mbali osumo papa na TV wazo manquer respect abeko sani na matango batu yo zana na binga na mwana ya ndeko na ya mbali osumo donc abenga mbali osumo ni papa leki to mama kulutu et papa leki to papa na mona la fille ngo na mona ki moi Tinclair oui Tinclair voilà si akobi na niveau ko ba bongo parce que même bango baza touché tout le monde a touché en fait parce que en fait la fille parce que ndota basu au moins sur tali vidéo à mutu moko ndeko makozonga c'est en fait c'est elle qui a le rôle là yimtazo battre la maman. Ah ouais. Donc mère a comme elle aura sous charge naï. Ah ouais. Du moins c'est pour cela la dame elle est vraiment choquée. Les lots car le fait que la bani neto na yo kota na page ne le na moni elle publiait beaucoup de vidéos à maman parce que mère a mongala moi zo bina bandim ba fali le na tala ngo sous ya tristenga parce que nazala côté mon abobinière mon moi pose na va na bando tala ngo sous j'avais trop mal au cœur. Je me vois à la place de la famille wana de l'eau au batutu na osenga pe na batu tout basilika ki au bufa bisinga machette et bimi. Ah. Donc franchement ceux qui mbila belle azakité ceux qui mbila azakité tonga to kama belle ngai koma. Bon, na casquette ba comédien famille peut être la biso eza fauteuil jaune qui tient ça dans la main bien. Nini okolo ba la comédien na famille et puis nini okolo ba pona maman mbali osombo ceux qui
puis on la vidéo pour tout clôturer tout côté sur batolité mususu na sengi vraiment na famille nde balobara bachanase les linge sale déjà sur quoi mis na internet mais baluka ba se concerter bango na bango famille ba solola ba bomeloko kimie kota na libota ba loba sous langage moko et surtout le roi marambo bimi na internet sur ba sala ta vidéo moko ensemble na bi que rien n'est impossible parce que ça famille mobimba contre mutu moko donc mutu moko on a so kaka à reconnaître faute na azongi na famille kimie kota c'est ça il faut amikiti ça amikiti si kaka abomi moto bon et puis voilà tout va aller bien mais franchement je dois te dire clair nous tous on est pour la réconciliation de la famille nous avons pour yango pour souhaiter ça mabongo eza bien makasi. Très bien. Dernière sortie médiatique qui a fait rigoler la PC Fox na ba artiste musicien congolais au azagi na ba concert Guilain donc il a soutenir concert à Fali, a soutenir concert à Héritier, a soutenir concert à Fabregas, concert à Wiranson, concert à Koffi Olomide. Mais na ba réseau na ba comprendre ba comprendre été ba sous ba lobby il fallait pas appeler ça Fox, il va nous lobby a cessé le fait a cessé le fait bat musuba ponyo idée malambo loko ayo congolais mona mboka na tuni question parce que za congolais oza amoureux ya la bonne musique na mona que na concert ya arena ya ferry après concert na mona plusieurs fois à France ba concert ya Fali na mona concert Héritier na mona oza vraiment côté musique oza pena on a mutu na biso ya lokuta o mona nga mutu na biso Afrique du Sud kosa batu boza ngina na suka concert passer ilolo nga nyokoli misina lokuta leki anyokoli spina lokuta leki après concert à Ferré nazaki très fatigué ndeko nanga na bana ba interview pa Ferré li banda concert à Ferré 12h ya hotelema si 23h concert ici to kutene na loge ayako luka Ferré passer lolo mige na ba ke we timbali bosuna mone anali kaipsinga o passer ilolo yo oyim ta apelanga bien na Afrique du Sud na c'est pas kolanga na ozonga pa l'hôtel landanga na za kolemba na kenda ba after après concert zambalimbisa parce que na travaillé 10 jours à concert na keso after bomanga nzoto et puis amiminga after ba jazz kavulu na zelara na suka kabilenga la si 6h to ketike na hotel na mettre serpent na zo 0 francs après si mettre serpent oui amour faut pesa na pesi na venanga Yannick Kini à Rombox te ya muta na mona nde Kini ya aibi valeur ba na mona nde Kini ya sura e pa aibi valeur na bino na ba mettre serpent aibi valeur à mutu omoni ko ba valeur à mutu ezaka mbongo te mais okota musanga de 23h à 6h opesi mutu puis okota musanga na promesse que opesanga quelque chose na suka ngana cameraman nanga tala sacrifice so poza na ngoti mais so elo bomba na biso Afrique du Sud des années so elo ezate loba na mutu clair que na minute on a tika so na mila pamba to bengana mais kasi ba jona bonga ko tsanga to yaka na mais atomona ki ope libanda na kasi bomona nga na sa interview na bolinga bo mema ngo yaka nga ba jona na ko date parce que o akopianga na zana nga nango obike na souvenir à passer lolo ya bien na vie nanga parce que yemta mimanga avion liboso na kenda free ici yemta mimanga lokutande leki bango yo comment otambusa mutu ndeti nga boye de 23 ango pesa na combien ngo gangisanga ona zwaka tala no nde za na studio o na msupe o za o koma pe na 5 cm mais on va tous na respect moi respect za rapé bien soko za na ngote loba la mutu vérité ko za na ngote loba papa mukolo boyo banda otambusa tibana na 23h après concert banga basanga ba jona na moni bino bo leka na ba nelka o luzolo yaka azo banana kelane na after ngala na ida atasko ngala na même sort na yo papa de 23h na tibana ba tata ba jana nga pa na te PDG bon tant obi mamba fait tolonga na biso mamba ya batu na biso Afrique sur le côté l'équipe bango mingi tant obi mamba ya cheta mingi na vie sozo zelo sala unanimité ça difficile hein ça passer sur mo kuta sala ngote donc veut dire tu vas pas plaire tout le monde donc toi na me fo longola ngo sozo zela na lobelo ko sepe sabatu OK na Congo lelo na Congo na opeso ka exemple tant héritier watana basara émission ayo couper sa force na Fali pour na mambo ba 1 million yo yebi niveau ba sakaja abenga porter parole la Fali nani a commissaire ba longola maman Robino na place bachi lelo sikoyo même ba tupe ya ba goloa ba sala pe héritier mara mwana lelo sikoyo ye moko ya Jésus a pesi pe force ba tu msupe lelo ba sepel na ngote c'est tout à fait normal mige biso ba congolais ya façon na biso to zalela donc
Mutamutanga na conception na nenga monela makam. Mais nga pona nga o asali c'est le grandeur, la grandeur et esprit. Au fur et à sali. Ouais, la grandeur et esprit. Okay. Aleki au-dessus ya ba polémique au-dessus ya maramutu. Ozo mona pas la que on dirait bomeli bandeko ba ko finga bango kopé. Ba tout. So ba ko mona pe makambu bongo même fali pe so ko mona ndé moni. Et aux habits redosé polémique qui peut là na ben jure comment na musique you can see eglenda zana mona mamndingo wana die mutaza déjà muta vision d'aigle mona mambo musika moni bangonde bazabo na ndimende mamba BCBG na ndiza ko kendeke l'autre revendre ba papa chéri ba kuma na wera ba kebo bazongi bangonde bazana baza ba commerçant ba businessman ba kateli ba mama na mufuku ba kota studio bino batu bo finga ba botika na soni. Vous comprenez? Donc, nga yango moni nga PDG moko lobi ko mona nga partout koto naza awa naza na kota na ba jiwana ti. O ba polémique mama musique etalinga te. Nga osa boulot na nga comme il faut. To kota na ba jiwana te parce qu'il y a da père de famille. En dehors faut to bossa na raté que en dehors ya lo biso tout ça la scène. Na scène nazo sikisa ba tsoka na longwe na scène. Na komi mutu normal. Yebisanga soka longwe na musique fallait za a ennemi na été abomela ena. Ba bet orchestre moko. Biso nde bato tozolanda bango photo eba na ba journaliste na ba koni mama na ba koni fati to yeba pourquoi koya nango nde lelo ba komisa ngo benchir to ko sa manga mpeke na ona nenga propre mais bozaka besoin yo toucher ba famille ba tout pour lelo ekoma sel eloko kongola koma nango soki ayebika ko fingo te fa finga moi sino to banana moni fere yemo elimne na batu na bango ba ko fingela bango batu yemo rapesi force na ba concert. C'est vraiment malheureux quoi. Mais bon, grosse Fox n'a pas. Voilà. Mais pour l'état d'esprit aussi. L'état d'esprit vraiment d'accord. Au moins que bato la polémique bandol ou arabe sous parti mo boy, ba utiliser, ba humilier, ba finga. Mais là comme bato mingi na moni bazongi sima, bato ba fingi la affaire bato. Pour la vérité. Na moni ta sorti médiatique à moto morote. Au monde a bangote parce que na moni yemo ka pesi Fox. Yemo a bongo sigo biso. Bo so yusko yo bo ma concert afali. Baba. Concert wana kutugo na ko sauter na nenga logique so to zongi na yacheta apé sa force des concerts wana et aux ala. C'est pareil na concert na ndaza obeta. Omuyo mona foule ya batu za na kati te le roi bambinzo. Ata organisation m'tapé si force toi tindele batu. Les gens vont venir. Yebara déjà nga nazo ko sauter moi j'étais aux États-Unis. Na moni combien de batu na babiye na bango batu tuka les 30 toza chez bino. Les batu bazo ta de partout bo Kinshasa na Michomingi. Batu mususu Océan Tambo. Nathalie Océan Tambo abi nanyo ya balembo nga rendez-vous te. Azo le la route fallait pour passer le plaisir à la visa. Batu Kinshasa ebele bazana ba avion na minute on azo ko sauter. Batiki kin na batu ba uta ba Kenya na utu sulana mutu nga Julien Chibanda. No competition. Ba Blanchard Migama. Bazo longwa ba Kenya ba nini ba do bazo ya ba Blanchard Londolé. Bazo ya ndule on a do monde entier zo ya donc force ou force pas. Et ça nango bien mais et le qu'on a sali c'est quelque chose de très louable. Mais est-ce que mon message est ça par rapport à il y a sorti médiatique à faire une PC force na baninga pour les artistes musiciens congolais au ba ota la vidéo na biso net ni nyoko bisa par rapport à ça. Non non le bara. Ba ça là déjà va continuer ça la héritier ça là kango. Ouais. A PC qui force mais il a mélangé ba tout. Voilà. Il y a PC force ba tout bon héritier ba PC force mais il y a PC ga force na fali a tele baninga musote mais faire a PC force na baningo nyoso et loko na PC wa musicien nyoso ba commune nango et repeser attention parce que le lot on habite sur et ranjaka autant on va na nanda kuno ta la TV ba sortie médiatique à Fabregas mususu eza musique était na katso mona ka bazo la musique était bazo la concurrence c'est ba voiture ba so la loko ba grand garçon te bazaka na ba polémique mo ka neti soki mutakala soki non en fait biloko no sonne est-ce que c'est la musique le to ko na TV au moni musicien munene loko Fabregas aleki na média pour ma musique était ma vie privée ya musique c'est bas des fois aussi on bon après sorti médiatique héritier on est lesquels on manque mais et dérangea on la musique on a rejoint mon compte d'abord on a chaîne ndako voilà c'est pas la musique en fait et même musique ba tout ba le la musique ba le ba voiture ba le ba ndako na bango ba musicien ba le ba bien na bino ba concert na bino bo longo na ba détail wana ya ba biloko mike makamo eza vie privée et salama qui donc bon c'est tout va avec hein. Musique yana miloko wana nyoso ke na ensemble nango mendo lobi mamba Fabro on a mona ma 2-3 batu na bazaye mo mona ba ye ofinga vite fait na osinga mana ndeko et surtout bablo mususu batakanela mususu parce que je lui comprends aussi à puis moi verser pour yo mo mona peloton ba musicien na ba osaka bo
eko sape mutu pasi des fois oyebi mige na combat so tozo bunda boye ezaka na contrat ka yo so betinga mbata fona beto likofi fona beto peka mbata donc to robetanga mbata na zipe mulangi na bambio donc il veut dire que mais en tant que de père de famille tout arablo musu to robandolo bana ba TV c'est très important to bouler vraiment to bouler parce que to bosana te ke bozaki ba pote bozaki ba là musu ndeko wana après ça on peut coup de pouce pour on est sans ignorer. Beaucoup de qu'on appelle au solo là. On est sans ignorer. Tout au long de la génération, tout y a l'école à maison mère. Héritiers a parmi bateau basali belé na wera. Et puis bateau tout baye na simanae. La majorité ba jeune belé ba na maison mère batala qui est pour bayawana. Donc veut dire quelque part ton boza ko ya pe mo bo paka. Bo fuka mela epe. Ah ba dima ngota. Bo respecter ko fuka ma. Mais na bien na mona Rolanda oyamba honorable awa. Ya za muta vérité lo bara vérité. Et mais miel sanga ya sama ka mona te. Na PCP ba salam ebele miel de son. Mige biso tout muta ko sauter. So yé na groupe mo beaucoup ti hiérarchie ezali. So yé na musique na théâtre ba otindo lipa. Ah, obo oyeba komba 2 minutes ba pesa 2 minutes kombo point. Ouais. 2 minutes nga koti groupe sans souci sika. Blaza et mutu nyonso so batinde ka 2 minutes sombela nguba akebo aumela ata sala ka 2 minutes. Donc au moins na journée moko Oscar atinda mabe ser nanga Omega la grande atinda 2 minutes kwanga mabe Sarah Moussao na Allemagne atinda esko 2 minutes so tinde ka betaka 2 minutes pas yelio donc ezalaka nango do bango tunde bazana pela msusu mso avanda boyo azupe kiti apesipe watangunda. Mais na télévision mige muta ondimelo wana zate ba na oloba na o tu ba na sima na ye ba ondimala bango te c'est tout à fait logique mais to bango esalama même tout monde na ba équipe nationale au monde joueur moi esika ba obinisa e ozo mona mo pe muta ozulanga esalamaka mais so mutu akomi na niveau moko boy ondima soute mais c'est tout à fait normal parce que pas autant ana bato okamba mais je vois tango yambara lobeso awa az lo barango vérité parce que yana maramo misusu biso pe to abata bakati pe to umeli na maramo migi ba 24 ans to na maramo e migi lo misusu boye we raroza nga sali kamo ba loki on héritier bino ba ko seli bino lo ana ba ko seli bino le monsieur héritier za lo e ko e pa na ete on doit comprendre mais azape ka mission loko la bino par rapport à ancienneté na par rapport à oral là mais c'est tout à fait normal mon amutaye pe boye aboyi na ye. Très bien. Bon, tout à l'heure aux États-Unis, et ça, les Américains, belé, bah, sont mis habillés pour un concert à Fali. So, il faut tout le concert à Fali, Guilain, aujourd'hui, on a né na stade de France, ils ont na biso, artiste et musicien congolais, collé na bandal, à jouer à béton des jours. Aujourd'hui, on a analysé rêve, quel rêve, la folie, un rêve, premier artiste, Rumbiste à jouer à béton, vous imaginez. Et ça, la Coupe du Monde. Au béton, Coupe du Monde, 2 fois, Coupe du Monde, Albosso et Banda week-end prochain à Paris. Il y a mis balé auto qui est dans les États-Unis parce que c'est le tout premier artiste africain bêta 2 jours d'affilée bongo ngandi na biso na zaina batu belé na moni bombo je suis très content na moni kulutu na nga sele ki binda na Doli Mafinga Rubio grand frère na biso grand frère fiston sai na moni ba masto ba beta na na nouvelle image ki binda abengisi bango na poto bigeyo yamba bango te banane ba c'était un soir après concert hein. Ah voilà. Namoni bon baye ngana robo les gars ba chapeau. C'est un artiste professionnel même na vie nae il vit professionnellement. Fallait soit peu sur rendez-vous na 7h au monde de 6h30 mois a commis place soir. Donc c'est comme ça esprit na yaza nango yango ezo commis place azal. Na osenga pe na ba artiste belé lelo ba kuma lowa moto. Azana équipe moko derrière na la na mutu mo boazo loba Charlie Prince. Aobeta de soleil équipe Fali. Moi, je fais pas partie, il y a Nini Nae. Mais je te dis, la majorité des gens qui l'entourent, ce sont des personnes que je connais. Hein, Massananga, Ejiki Tenge, tout ça. On a PSP Fego, faire gagner la merveille, Basalam et Belé. La Venanga, Edi Badiat, Tila, Mano Lubaki. Je te dis, et là, l'homme, sous sa mouki, aux en besoin, mais bah, oui, bisa, benga numéro 1. Mais aux appels à numéro 1, Yemoro et Fanjobila. Mais bah, tindo benga parce que tu dois passer par l'organisation. J'avais vu ça, na Suebi, Arnaud Madourma. Na PCMbo tebele masananga Arnaud to vanda na ba madame na bengi ke aboti wana na kin na bo marché ba tango ba bengi Arnaud abengi ba mo administration la benga patron papa na misu na nga to vanda na Arnaud après quelques minutes na administration batindeli Arnaud billet à Air France aki ko assister moi sinenda boti sans passer par son patron. C'est déjà l'organisation. Moi une organisation ça bien artiste azo matakaka lelo acheli ba na sato benga batutu prévaner biso moko moni ngane na ye Paris bo na mi yeli libela
donc na mi yeli libela na bisa yo donc toza na jour wana na yo za dega donc batu na bi bazo ebele po bana mai na nga tout ba benginga bazo ya na ba msuna kin ba obinga papa ko monela nga visa te na bi na minute au peine perdue donc de les 24 etika so 7 so 8 jours botel on la ndinga Kinshasa mais ça sera un très grand événement ya liboso ba bien sili et na pesi courage ebele na vie na ngefanchobila ba ke na musique eska ba ok na parce que jour wana mingi sur etondi au concert ebetami Congo nde kende liboso. Très bien. Mais absence ça fallait ya Koffi Olomide monango de ni. Absence c'était vous avez aux alates. Bon fallait gazal. Yé pas ça. Yé papa na eti. Ah bon papa na eze voir azal. Est-ce que yo ko ça eloko munena Kaleba yati marami ozoloba. Nga président Kaleb na profité pe na PC merci. Tant on a bêta qui premier spectacle na poto président Kaleb a somba billet spécialement président bienvenue tout Keba na Kaleb na maman na PC mère bambote a somba billet pour aya ko assister nga. Oui, parce que to ça bio à travers. Parce que to ça en bon terme. Bango mbale pe moko bomeli mutu. Na bikasi na Bercy otokendaki na yo awa. Ya cheta. De la forêt Zalaki. Et wera to zala na on a ING PDG. Wera Zalaki. Et wera dirait Paris la Défense Arena. Nan. Wera. Ah! Papa, oyebi na otika na. Te ba ko bongisa. Bosko yo kasi ba mbale ba bongisa singani. Faut facha fa. Te biso souci na biso zaraba zala bien mais to yebi ke vie so ba bengisi a oyamba. Ah, ilo ni la soya mpo anu wa yamba. Yebi ke to zo analyser. Gaza ka bien affaire. Te to zo analyser. En fait, oyamba mpo ani. Est-ce que te koya koloba akoya memba ndeni? Azaka me Koffi Olomide. Oyamba una sens. Ye pa na stade na mboka na bino. Falo zanga na silisa. Ah. Oyamba una sens nini? Il a un cœur de père. Ouais, très bien. Vous comprenez? Oyamba una sens que mige. Yo mona raté que te to vana na ba petit. Nga obi na car na pekisa ba dami. Mais dernièrement na utitara na uti voyage mige fatigue à danger. Na kati pongi na 15 na réseau bana na ntignata et ma fongoli gamel abandolia ba biscuit alinka abandolia na bi Emma qu'est-ce que j'avais dit on mange pas dans ma voiture. A expliquer à papa désolé vraiment j'ai faim. Tu vois les cœurs là des papas Nathalie gars que no zo peine nini ka moi balé na l'excès si tu peux manger mais mange un peu bien pour ne pas salir ma voiture. Mais migetan a quitté Nathalie bordel. Mais avec ce cœur là de papa non ça ni on l'a expliqué malgré tout ils a ma vie. Mais ceux qui moi nana bengi a otala ki mutema bo papa a oyaka reporter on a biso a oyambango parce que ana mutema vie oyo bato belé obinga a pa ba fi on la trop parce que moni verambo o finge na 12h et les qui na réseaux sociaux na 14h ba moni opesa na mbote ana mutema munene wana aussi porter mais ba jeune belé lelo ba musicien na biso 12 morozo o poussa na soute. Ye moi obeto atambata so amonyo donc on a biso que soki kaka bina ngefanjobila tomboli téléphone a bengi vie vraiment na lingo ça papa akosomba bilamba minene donc yeba que omonyo wana les arabes kacha non bato balinga pona kacha to za bezo banzembo leke kacha mais David Mangaya ko ça la solution ko za ponte David Mangaya motema ya Fanny Chis ayembeli amoni viramba oti ko remixer nzembo ya David Mangaya David Mangaya ko ça la ponte parce que ça la ponte ya solo na fali a solo pe na viramba donc ba yebana ki David Mangaya motema mais si quoi ça na pouvoir donc ba yebana ki David Mangaya na pouvoir donc ba yebana ki David Mangaya za pouvoir te ana pouvoir mbongo za pouvoir ya koloba papa mbongo za pouvoir OK mbongo bon etaka idée pesi moi si comme muta zanga ezaka muta sa pont moni question na réponse Ahmed Bakayoko atika biso te ataza ki ba waro ba balingi na te fali a dépendaka na ba warrior te OK fali a lo affaire ba fanatique ba memake na mupepete OK il fallait muta décider ami mama ate OK donc les ana ce mutu moko mbongo abimi on comprend a solo na bango neti boss te Dudu Kinkela 12 Dudu Kinkela pena causer abinde ya fali ve fazala esengani verambo fozana ndule esengani ate so bozolinga biye nanga mo caché nanga mon niveau tunda za bona ndimi ku tuteke a osenga ta caché te par rapport à finance ba artiste business c'est mais bango parce que moni eza pe rêve ya bato ebele yo na oloba nga na proposer ngo na ba invité nanga eza idée nanga eza pe bato ba obenganga bata poto eza rêve bato ebele kachake beta na stade français e ba beta ngo mutu musu mutayemba ba yemba na junior motoko
Nalingi sevenga nalingi yawe yambalo yo soki na buki mongando esanga etumbu bayemba na junior mais mike musique ezaka nango bongo tomoni Yusundu okutu ayebaka falite a Rosala namoni Pecho na Diamond a répété na mboka na bango loka kanza fait loka pe on dira ça le wana grand prêtre namoni Pecho na Diamond a répété de nze bayemba na fali nakuba nakuta epoto te ma répété na mboka biso pe to senga ba bengisa biso pe po agape yana biso mais siko papa ne mutabimise na musique papa pas dans concert na EPDG papa pas dans ndule na donc bino baba to bolingi te confiance na concert à ça de France te za parmi te naza parmi te mais il est pas dans concert na Guilhem Chilebso Poutine c'est le scrum banda musique ya Congo banda pour la première fois animateur aza deux fois invité na même mois banda musique ya Congo banda aza deux fois invité na grande salle Accor Arena c'est le scrum félicitations Koluto donc nzaba fongola ba porte moni mutu moko ta na pouvoir likola mutu na se mokilo ezaka nzambe mutu bonsara ba destin c'est le scrum azaki invité les 4 et pas les padres Ferrigola autos ala so invité awa kaka ipa ya NASA donc ça dit ba honneur au selo akuta on dirait année eza année na ninga to non point de vue par rapport ya ba grande sortie médiatique musicalement parlant il y a Selo Scrum invité à Ferrigola carton invité là ya NASA carton nini okolo pona bato ba lobaki pona Selo suki awa abetaka wapi akobeta wapi ba suki seki via Selo nini okolo par rapport à artiste. Ngana lobango je mâche pas mes mots, je dis tout le temps que Selo c'est parmi les grands artistes en Bourana biso. Et puis ça na motema mo ba pesa ngo batututi. Ana motema munene moko ba bilo rebelle Poutine na sala on a ba internet et ça na onga ke a chaba tu pinch. Mais il a un grand cœur. Moi je l'aime beaucoup yo moko yebiso tozana ende tozalara c'est vraiment une famille to partager ba bon moment to ngana première fois na chama ko na ngana New York. Na lala na ndako na. Ah ouais. Oui. Yo moko yebi ba artiste lelo pa memo na ndako ne boku tanga na bar banganda bokabwani kuna donc ya musu batambo na bango même muta staff ne mai place ala la mais eloko a ça les exploits 3 fois à Bettina Bercy na moi moko invité 2 fois ba invité 2 fois na ba concert en plus ngana lobango le parti le plus chaud il y a concert il y a Ferrigola il a parti à Sélé je l'ai dit. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebi te. Yaka, tokisi na metro
château tia da kayau o kayau awa ah uzomona kimbondo oh la 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 à Paris j'ai la oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro saka bukolo boya takota busaka bisa tanimaka le bani tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sona place tokoti azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na pona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokita mamumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est Vindisa awa. Ola vimba. Non non. Yo je m'en atte. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et je traité tellement vraiment ngamu na za victime na meki yango oyo ba so de na Lesi yeyo azo bongisa le poso apoli kote tango légalement na magasin ezo salama na laboratoire mondele awa na poto ezo te tango légalement. Je pense que au moni ndenge za na ba rayon les locaux moko ezo salama naturellement, ils ont des produits authentiques salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa binote ye mota banda makamango kala awa toza boyatenango Nicole Malonga. En tant que ngapi, en tant que fanatique, les parties les plus aimés tant à Kotibo. Mais muko siko batu abinde une sorte de bois quand moi azo kanga maka. Babio ngongo na e Jamaïque au bois ko lekaye. Siko batu musu bazo kanto whisky o nini tout ça na habité mige. Au PCP conseil ou quoi ben invitation peut comme trop à doser pe moi sky mo. Mais sogi naza bengi parce que naza tala concert à faire. Je pense pas ça les musala mabe. Et bah déjà le concert à naza kanga makite. Non, le concert à naza na totalité. On est à snap. Ah bah snap. Naza qui sur place et puis vidéo ne bimité. OK bah snap. Ni kasi des alarabo. Yo zaki na concert en format. Ouais, la costa. Kasi nombre bateau ba tchela biso na ba vidéo ba téléphone na bateau. Na oso vidéo bimi eza yango to na vidéo ba bateau. Non, par rapport à son ça visuel té. Bon son mutakangami. Donc tant ba ça vidéo ba longla ko peut-être ba lamba sous voix ouais ndé ba leni bidens. Parce que son oya boakelaki non to yoki ngote parce que ça direct na le bon ça sur place. Leni bidens ça zaki. Et na mona kete leni bidens c'est un peu sembote ndomboli no leader na pesi pour na pesi pe ndomboli no ba salame belé. Donc bonne va c'est le scrum. Zama Shunga et merci la première partie émission de Michou. L'État te remercier son excellence Guy Lonomboyo le grand baleine. Boss dit David Manga ya motema. Panichis motebele na boss Doudou Kinkela 12 motebele. Champion kif maboko mabe masasi na maboko motebele kolutu. Motebele na papi matalatala matos miroir d'Angola da coach na patron. Mama Fedbertin Samba moi si docteur Samba. Jolie Maëla Massango à foire. Arlette Maëla 6600 volts, Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire officiel, Olingoza, passeport, Olingoza, nini, Maramutali, l'État, Namboga, Europe, contactez Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire officiel, Morimo, qui est monté, ma maman, grâce à Zoladio, Sylvain Dexon, et merci beaucoup, Kouloutou, merci, na Fabrice, ensemble, arrête de monter English, chef d'appel à anglais, n'arrête Angleterre, ya Guy Baïna, colonisateur de la SAP, monte mama sibi baina mbote beli na Michada ya na Nantes chuchu debord mon konzamboka joyeux anniversaire na roi Bilamba grand calais ya mboka profites-en que les bons dieux vous gardent vous bénissent longue vie wana batoko remercier et puis tout na pesi ba mbote na ngebele na Portland men na Check Ombia leader ba salam ebele place azotalanga Arnold Kitadi papa Lopango God bless you bro
Seven Wamana qui route na bobosa na été chef d'entreprise na bossa nite Nadine Kabelo. Nadine Kabelo. Merci à trop Nzamazong Sebele. Trésor Katuka Kamisende Mutunanga. Basalam ebele na ko bossa na te. José Mayamba père double na rata Brésil na PC Basalam. Nishandaka. Jérémy Fofo pe Basalam ebele et puis na ko bossa na te bana ya partout. Toujours qui est déjà Kinshasa na di Shababa na président Zigura, na président Mimi, toujours chez Bissou na Racine Lodge, chez le boss Jérémy Sota, l'enfant gâté dédié Jérémy Sota, et puis les autres beau santé les anniversaire à Roi Bilamba, donc bon anniversaire na malgré Bilamba on a zomonate, na beau santé Nancy on dit les Mbigazor, na pisi Basalam ebele mère na ngai chez la Saraïva, motema vrai il Kayembe. Na bosanité Nadège Makwala moninga Maria Rosaro moninga Maria Makwala na pisi Basalam ebele donc Mariam Kasongo et puis na robo sanate ya nene image azate awa et staff mobimba bana mai tout petit na mbemba petit na matembele bola zazana en direct des States donc batu tout au bazo soutenir biso na pisi ba Basalam et puis na pana na robo sanate bana mai na tout bazalaka wana bosanité mami pe Karine Mokonzi na ki kutuna biloko na epe et puis mutu na mannequin bourreau Basalam ebele Miguel Dangote Mokonza Mboka les jeunes millionnaires eto Basalam na yo mais tout mata to kita Edika Mina Fondation Ibrahim Yebisa Edika Mina dinosaure tozali bacha biso poa migena na événement lo na osenga vraiment événement na centre Wallonie ezo senga biso ba moyen pe belé so ba soutenir biso ezala bien na niveau kin parce que presse ba conférence de presse atelier on a tout ça na ba artiste na beti pe c'était na ba partenaire tout et na robo sanate kulutu na ya Thierry Monga déjà merci à trop ya Thierry Monga maman Marlène donc tête ndai maboro banque na bosaniete et puis mutu na Junior Malaïsa les mystérieux. Les mystérieux Junior Malaïsa. Malaïsa, vraiment, God bless you, big bro. Et batuto, soutenir Abisso. Donc, Balen Babiso, tena yoka ki ozotanga, Balen, Gilwando Mboyo. Ya Mama Deborah. Deborah, Simbi, Miguel, mon Mama Deborah. Non, t'es? Tala. Très belle femme, Nabisayo. Mon azamona, oka masola, pamba, pour na excellence Gilwando Mboyo, zalokuta. Pour moi, c'est qui tourne. Ah non, moi, ça me chola. Maman Deborah na Luando na pesio bambote pona mutima na ye solo la Gilondo za play mo so vandi na migondi mateka za ministre na robo sana peti na pesi Basalam ebele na excellence le gouverneur de la ville oui gouverneur oui gouvete gouve oui na pesi gouve Basalam ebele Daniel Bumba Lubaki na pesi Basalam ebele yewan Gile gouve Kinshasa Gobonga, le gouverneur de la ville Daniel Bumba, la beau sanité, l'excellent Christian Makengo, Basalam ebele donc et voilà tout ça on a quoi. Merci Tolaxo première photo ça concept émission biso. OK. Guilain na magie à régie, c'est biso première photo s'il te plaît. Photo zongi sous soi. Ma photo zongi. Ah ouais. Ah Vegao. Vegao zokufa trop na ba réseaux sociaux. Les promener. Oui ba photo ngam na kangisa vi ba photo. Ah ouais, na ngenda ma sali shooting photo bani tout surtout. Bon, oui biga congolais dans la baluka ba créer beza. Ba vandi ba créer moi mutu mo ba sel rolo dae mais faire ça na bomo. On a pas projet, mais cette fois-ci, on préfère cette terre. Na PCP, merci à trop. Je pense, le 17, vous en avez événement mouné na Houston. Izibu Kassa, na PCP, Basalam, place à ça. Le roi, ils ont un projet dans l'Igolo Belangote. Mais fait gaou, ba vieux, basali trop. Nous avons lancé campagne, mo, boto, sombe la vie, gaou, palais, nanjil. Nous lançons, on a Yemoko, Fazala. Tout le belango donc tout sangisa mala mais vous songavez à quel États-Unis bisoto bon
kosunga za problème te mige nga so to bito cha moyen za problème te mais visa nde sikonde ou ba outwaye visa. Ah, ok. Ozomona eza bezanga na problème te nga na parmi bato ba kotsa vi na ambassade parce que na mona eloko anezonga souvent au salama talana aux huiles passeport j'avais cette intention là nazaki na poussa na makulutu poto mais visu pe ça m'a raté mais inchallah ni no ko bise so Rolanda biso et non c'est ba grosse force ah ils a toujours un espoir à désespérer parce que papa wendo na dernière minute simbaka achara relique pa nzambe lo sambo ebele on ne sait jamais le bibi maramego fonga mais simbeli et puis ça melele kitoko parce que pour tous ceux qui vivent il y a encore de l'espoir na réconforter pe sous Adolphe Mpaka Louis pas kufela ki mona na je pense na komela ki je pense ça va déborder dans ma message grosse force na. Très bien. Deuxième photo Guilain s'il te plaît. Oh sera na bisoti. Na PCP ba salam ebele Michou. Voilà quoi c'est l'une de nos sœurs. Ni no sepe là non pas né. Bon, Nandenga Fote Mige, c'est les gens qui sont venus juste après nous. Mais Mige na kosote nga vraiment, ils a difficile. Si on a émission que Mige na talata épisode moko plein ou ser Michou Sala na oko sa Mige. Mais j'aime quand même na moi babilo ka Mige na talara na mona ka incarna barol na bien. Très bien. Il paraît vidéo na y accepte batine la ngoyo. Et que il paraît kolana no il paraît hein. Kolana no va il paraît on a n'importe. Paraît Jimmy Bella batine la ngoyo. Kolana no va il paraît on a moi je suis un mais pour la image pas aussi hein, c'est très important. Il a besoin de soigner l'image na ngati pas ba congolais parce que congolais tout lobby ne yo kaoti. Talaka maman mo ya mukolo bazoba mo balali balamuki ba na télévision boye ba yo lati sa yo loko yebiti. Mike tu vois biloko bo yo moni parce que Mige na roro ça peut vidéo na lobby que ouais parce que je voulais pas parler parce que elle-même elle sait que je rien à voir avec ça et puis nga na téléphone nga Mige na ko pesa yo boy au monde ata mupende ya moi cité na téléphone je respecte beaucoup les femmes donc nga bato ba yebi que soko tindeli nga vidéo ya mabe na téléphone nga na silikaka alors nga na Jimmy Bella on a relation na biso to koma na ba tozanga na ba niveau sur la mamba ba mitakala ti passons. Troisième photo et dernière photo Guilain, s'il te plaît. Monstre. Okonda Masese. Ni no sepe la. Ah, te ngabe émission na rata ngote. Émission ya Félix Oazé quoi pour nga ya loi culture générale. OK. À chaque fois que tu on entend na zo quelque chose na bénéficier na parce que vu madame elle makasi nga na zo attention la na vie so bandi ko loba na bandi ko expliquer makambo mige aza utile pour na mboka. Aza utile pour na mboka donc vieux faut bazala kaka pour mwendo baloba est grave donc aza vraiment sagesse grave il est trop intelligent le vieux je l'aime beaucoup message ni yo passer sur télévision na roye bisika a continuer boulot na monage anakin c'est comme ça oui anakin a continuer boulot là et donc toujours c'est la banze monda celle biso et puis na PSP les professeurs Taylor Lubanga bambote belé pour via Yemba épée qui tira pays vite on a besoin ça là non on est mon société na habité sur mon société ah ça y a rien ah bah tu non ah la lola ouais lola PSP venanga Vicky Nasdaq qui bambi bambote belé et mon vieux Just Diena Azawa et puis na présenter ba condoléances na Lisha Chombo akufeli maman là et je pense to Kendota là na dit Shababa si tout va bien on a Kinshasa Kalaté donc grosse force na et auto père de maman na vraiment Zambaza na bana mai na biso tout ba Guilain samba bana mai tout ya cultura o to sola na bango bien na mutu na ngamboyo londo danser wana na le live fort na psi ba salam ba ser na biso ba mu dansa ba tout na psi ba salam même na ndenga poto ba sangalara et ça peut bientôt un jour bo cultura pe ba vraiment obeta côté poto mo la ngo lelo ba wenge pour ça to vanda quartier latin ni pas ni pété que cultura pe pour baza potentiel quoi ba Pichu Concorde bazé bela quoi basali pe mwelo mo boto kutana et puis na PCP basalam bien ave na Serge Mabia la mfumu bandinga likai e bayozali Pichu kifaya na mona ba chanteur na vie ah Mabialo et batika na PCP basalam ebele grosse force pe na Norolias azan la concert na G na Paris ba tout ba soutenir ye ba soutenir ba mission tout ba ocha libaya bisope bande on a biso tout bana ba événement tout pesa ba poa na PCP
na bandeli sous message le 11 tokutana bongo na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa batu ba soutenir ngai bana kin eloko wana il faut étonda na lobi bien spectacle ezala sur invitation. J'ai dit salut à Christian Schengen Kabe ya basalam ebele na Bosani TV na Gloire Ntsai Crédit Lyonnais mutu na efofé litoke existo la Orly Makabi na pesi mamba salam ebele de Ntsai le Crédit Lyonnais ya bienvenue Kimbunda basalam place bazali député Eline Ntsai. Donc batu baya ebele bana kin to chaba numéro contact on ba fiche ezobima bubenga aux invitation au événement bor wana eza nango il faut to bukango to sona ba parti ke ngambe mais faut que lo wana ma e bukani ou ba comprendre que idéologie ezali donc to bengi ma batu belé ba ya jour wana ba rocha biso poa ba soutenir biso ezali lo moro ya malamu yo sala biso plaisir à trop les 11 ba retenir date wana le 11 juin et un certain jeudi en Luzolo na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa et vous allez plaisir à trop na pesi ba salam ebele na SP Gomez na Suisse ba salam ebele na bo salinte ndeko ya ba Thérèse ndeko ya ba Nenette Evelyne Chako na Overez maman na Emi na pesi pe ba salam ebele Abraham Sanangai justement Ellen vous savez puis na bo sani OTJC Orange bana mai tout tous ensemble donc bana Bruxelles to bo sante kalaming te tous abona mariage à massa petit basile les millionnaires ba arabe lempa ba masananga trésor mbayabo deodamba wesh play masananga selio basele donc ba tout ya Bruxelles ba venanga fizé masananga fizé chibasu na bo sente venanga chibasu tarmac ya mère Annette ko ina pesi ba salam na bo sente chidi chibasu venanga taki ba forme na bo sanité président Omba Lumumba venanga pichumbombo grand esprit pichumbombo tour de contrôle na masalanga Rikilumbu Mike Longange bana mai tout ba na ba Turquie na ba Grèce partout place communauté congolaise si bon ba salam vraiment nzamba za na biso très bien to retenir ni na passage non donc voilà quand on a autour le bana na plaisir à tourner d'arriver to kutana po to sur la pema événement donc merci na yo moro PDG Mingenyema na yesu na moni sous structure na moni maramutu na sebebe na moni mutu nanga Charlie Solo na bosani pété joli muluba chanteuse na biso na pesi ba salam ebelena Anya Star et puis on est là tous en Bruxelles Kalaté na Liège le 9 mai avec le frère Franck Moulaja Orbita bon à Liège na palais des congrès le 8 août tous on a passé Mike Flore Orbita bon à Bruxelles machine na mono tchaki poate migeni Christian Mukuna c'est ba foot c'est ça Christian Mukuna à Bruxelles faut bien appeler PDG migeni ma to loba machine na PCP ba salam ebele et puis na obo sanate Priel Josiana Johanna bangotu bana Emmanuel Ted Tendai Borobank qui a vu le père a vu le fils na PCP ba salam merci beaucoup na passage na yo merci na bane kotu na biso merci. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Banamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebite. Yaka, tokisina metro Chateau tia daka yau. Waka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. À Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro. Saka babu kolo boya takota kusaka. Bisa tani ngaba le bani. Kwanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola batampo ba mama, manduka ba mama oyo bazana besoin au sala taille pour na kokitsa mabumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, oui, vindi ça awa. Non, yo somona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na kobonisa. Et autres étaient tellement vraiment ngamona za victime na meki yango. Oh ya baso de na. Lesi yeyo azobongisa le poso. Apoli kote kango légalement na magasin. Ezosalama na laboratoire mondele awa na poto. Ezote kango légalement. Je pense que au moni ndenge za na ba rayon. Les eloko moko ezosalama naturellement. Ils ont des produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza oya te nango Nicole Malonga